bapesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai. Shalom peuple de Dieu, shalom bana ya Nzambe partout bozolanda biso na Luanda, na Congo pe na mokili mobimba. Tozali awa na kati ya plateau bisika toyambi Pasteur Vasco alobi alingaka mingi babenga ye frère. Ye azopesa témoignage na ye pendant 24 ans azaki na monde ya sorcellerie, na monde ya catch, pe na monde ya magie. Donc tozo continuer penza tozo koba abandaki déjà témoignage na ye pe azo continuer ko lobela biso à propos ya makambu oya mondi amoni pendant 24 ans na kati ya monde ya magie pe ya sorcellerie. Shalom, shalom, Pasteur Vasco. Oui, shalom, Maman Mimi. Bon, Pasteur, tobandaki déjà témoignage à propos ya makambu oyo mona o vivra pendant 24 ans na kati ya monde ya sorcellerie ya magie. Est-ce que tokoki koloba pe ozaki na kati ya franc-maçonnerie? Bon. Est-ce que vous pouvez savoir ce peu différence il y a ba pharmacien, ba magicien, ba sorcier, relation na ngwe zabarani. Franc-maçonnerie et ali science o izali na kati ya magie blanc. Donc c'est-à-dire eza na kati ya monde ya eza na kati ya monde ya monde ya polior. Hein? Eza na kati ya monde ya polior. Monde ya polior et ali monde ya ezali franc-maçonnerie za ba gagner dangereux eza ba ezebele ba courtisoire. Hein? Eza na kati ya magie blanc, magie ya bonheur. Moi je pesa ka bonheur oyo moni batu ba fonctionne na ba société batu asala ka commerce moko e mata dans ba biloko bongo doza ba courtisoire ba franc-maçonnerie. Mais est-ce que Pasteur tant ozolo ba ke pesa ka bonheur to mususu alinga a comprendre ngo ke yondo tunenga motuna. Oui. Na expliquer yo na monde à ténèbres franc-maçonnerie na kati ya magie blanc. Okay. Donc na kati ya magie blanc wana et toi na ba courtisoire donc na banesko ko expliquer étape ne ba appartement na ba appartement nango puisque aweza témoignage to fungola bana na Nzambe miso to tindi bana na Nzambe te bakende kolukango ngana eko bimisa batu na eko kotisa batu tango poser question olobi et o expliquer biso franc-maçonnerie na salela ki franc-maçonnerie te po nazaki likolo ya franc-maçonnerie mais naza ko expliquer o yango pour bato bazaki ba représenter ba franc-maçonnerie wana eza ba département donc bato bazaki na kati ya ba franc-maçonnerie wana bazalaki ozomona yango na bande ko expliquer ko tango lobi ke pesa ka bonheur ezali science ya bonheur ezape na ba conséquences mais na lobi likambo eza sa conséquence ezaka kapa na Yesu Kristo te ya lobi bino batu bolembi bozomona pasi boya na mikumba na bino epai na ngai ngane na pesa ka solution na Matthieu chapitre 11 verset 28. Solution batu nyonso na mokili eza wana. Solution na maboko ya diable te. Diable nda linko kufa ye moko te. Ozomona linko kufa na milimo batu ebele po muta pesa ka bojuza Nzambe atuti tolo na mukala na Ag chapitre 2 verset 8. Alobi wol mbongo pe or eza ya Nzambe. On a Ag chapitre 2 verset 8. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33 lobi bolu kaliboso bokonzi nanga pe nyonso ko pesa melabino. Donc nyonso mokileza ya Nzambe na yebisa ko ne bandeli diable nda imitaka. Mais par rapport ya question na yo oyo tuni wana tant nazo pesa explication ba na Nzambe faut ba comprendre tina ya franc-maçonnerie. Pour franc-maçonnerie, il y a les sciences qui ont mbongo pouvoir nyonso. Deux années courtisois.
eza ba département na ba département mais ana kati ya magie noire ya magie blanc et neti ba courtisoire ozomona ba gagner dangereux ba tarot cosmos de cosmos ne ba franc-maçonnerie eza ba appartement ozolanda eza ba appartement où ils ont payé ça au bateau qui est coluka pour na kozwa ba pouvoir ba bonheur ba bonheur d'ailleurs pouvoir rien na kati ya bonheur donc moto zo vivre toujours na mokila za ya ko sepela za na ba mituka bandaku aza chief azan ozo comprendre na pouvoir ozolanda nde ezo bima na kati ya science wana donc eza science moko mabe makasi puisque ebele bakota ba science wana okende kotala bana na baona bandaku bizengi hein. Ok. Donc c'est ça. Ok. Ce que pendant 24 ans, tu as déjà témoignage. Est-ce que tu as sa séquence tu as déjà pour témoignage au vivre pendant 24 ans dans le monde? Est-ce que pour nous spécifier bien, nous va comprendre. Il y a une magie noire, magie blanche, spécifiquement les années. Parce que capture pendant 24 ans, quand tu es dans le monde de la sorcellerie, mais spécifiquement, ezaki nini? Bon, nakoloba boye. PCA yamba. Nakoloba boye. Et ngai bakabakinga. Koko akabakinga azalaki na kati ya magie noire. Alaki na sorcellerie pratique avec magie noire. Babengi yango monde ya vautour. Puisque tu as na trois sortes de sorcellerie. Tu as na sorcellerie ya monde précaire. Donc bazali bandoki o baloka kaka na ba village to na ba quartier. Bakokaka kokatisa ngambo mususu te. Omoni net awa tuzana Angola awa na Luanda o eza commune. Nina peso exemple. O ya ngambo kuna commune. Nangambo prince. Tozana kamama, tozana golf. Ah bon. Moni ndoki ya kamama. Andoki soka ndoki ya monde précaire. Aoke okata na golf te. Ozolanda. Do bandoki ya golf kuna ba obundisa ye. Et puis l'esprit de l'air, pour toi na ba monde belé. L'esprit de l'air wana ba okange pe na nzela. Lo base en autorisation. Mais moto ozali na sorcellerie ya monde à vautour. Azali na sorcellerie pratique avec magie noire ya monde ya bazunga. Akolongwa wake ko bebi sape via moto ana poto. Akolongwa ke bebi sape via moto ana Kishasa. C'est parce que azana autorité wana na pouvoir wana ya kosala nini ya kosala makambo wana. Omoni sikonga bakabakinga. Bakabinga na kati ya monde astral. Monde astral eza prison. Place bakabakinga na lingi na lobana no mwa muke poto kota na témoignage tangu to koti na kata sali wana panda to koti na bwaki misu liboso na moni mwasi moko munene suki tina na se mwasi wana makolone ezo chanze ezokoma ya mbisi ezokoma ya nguma ezokoma ya ngombe epesenga kobanga directement benga na kombo na ngalobi Vasco Pusana ngande na tinda kiba memayo awa poete na mona kozaki na étoile mingi cérémonie no ya turo esenga kite basala ngo na mokili na pusani ebisenga fukama na fukame to na fukame alobi tia musapi fungola maboko na fungola maboko atie musapi boye kopo moko ebimi na maboko na nga ezaki kopo ya 555 kobi kopo ya 555 non bana nzambe Hollande so be kopo 555 wana ebimi na maboko na nga na makila. Alors, ebisinga mela makila wana, na meli makila wana. Donc, na meli obi na sali na yo cérémonie. À partir ya lelo, okomi représentant ya monde astral Congo mobimba. Na pesi yo esprit protecteur, oyo banda kotambola na ye. Na batizo na kombo no ekomi kisimbi. Ndo moni kombo ya kisimbi sike utaki bapesenga na se ya mai. Nde na lobaki na kachi bande kobenga nga kombo wa zombi. Zombi wana yaki kombo bapesenga na se na kachi. Vasco ezali kombo mama na papa bapesanga. Est-ce que vous comprenez? Okay. Alors, tango batizenga na kombo wana, muninga oya memenga na sa mai.
atomboli musapabi mama munene nga na ya kabanda kalopesanga pouvoir rote na kanisa ekutu na musala onga na sali ya kolongola ebanda na pana bango koya kokomiseti awa pouvoir onga ndo koke kopesanga aebisete ezali kambu étoile yeso ki na pese c'est parce qu'en étoile ozo comprendre étoile wana bazoloba eza na mutu moko akabakinga po apesanga na nzela kokaba po ya kopesanga sorcellerie ya famille yango bana nzambe bozolandanga nani akabayo nani ateka yo po lelo vi na yo koma na souffrance nani asomba yo po lelo akomisa esclave na ye nani yango asala po yo banda kolela na déclarer lokola mosali na nzambe oyo nyonso akabayo oyo nyonso ateka yo oyo nyonso ayiba ya yo ezala za nani mabele fungwa memela ye na kombo na Yesu Christ soko commenter amen tike kokisa mabongo au nom puissant de Jésus Christ omoni nde apesa kinga pouvoir ya monde astral apesa kinga ba mission ko sala bana na nzambe faut bo comprendre que témoignage za mulai to koka koloba makambo nyonso te siko tolingi to toucher ba point essentiel na kasa témoignage pour ton meka. Pasteur, pardon, vraiment pardon. Au toucher point moko très important, le beli sur makambo étoile. Parce que bananza bebele bazo vivre bitumba, bamsusu bamituna kanga banda na botama, na ebine ba yibarate, na la la rapé na mibala batute, na sala rapé ma bete mais degré bitumba onga na zokuta na nango. Est-ce que makambo étoile wana o simbi wana? Eza ndenge nini parce que mutu mususu to mona ko te bazo combattre yo pona étoile ozanango o étoile ozanango batu bazo monango déjà yango na ba compliquer vina yo donc est-ce que ko expliquer biso kolobela étoile eza émission mobimba soko lingi to tika partir makambo o to lingi to loba to lobela kaka toujours sur émission étoile to kolobelango ou bien to continuer émission o to loba comme ça to ya kosimba na émission ko ya lobby to banda na émission étoile puisque explication ya étoile et ko zwa biso toute émission mobimba tito selisango. OK, wana to ko continuer na témoignage bo jo mususu étoile pesa témoignage. OK. Kolobela sur étoile puisque nzambe atie kati na mutu nyonso na mokili oyo atie cette étoile. Mutu nyonso na mokili oyo nzambe atie 7 étoiles na mokili oyo soki mutu azata na étoile moko kati na ye eloko aliboso akomona bitumbe kolanda ye meme esika luki bitumba te koya soki azali na Yesu Kristo esika bazoluka mpona kozindisa ye esika wana Yesu Kristo akotombola ye esika bazoluka mpona kokanga baporte esika wana Yesu Kristo akofungola baporte asika ozomona puisque étoile ezali filé étoile ezali filé na koyebiso eloko moko sokotali na mukanda na ligue mukanda na ligue otali na chapitre fez à la 4 Pierre abwaki filé na mai abenda butu momba bakangelo komoko te tangu Yesu aye koluka ye atindi ekota na mai bwaka Pierre abwaki filé wana ekomi kilo akoka kobenda te atindi babenga baningani baya kosunga ye babenda babendi mbisi plein tangu Yesu Kristo ayebisi ebwaka Pierre alobi ke to péché butumba tozwe eloko moko te Yesu Kristo abikota bwaka a comprendre ki message wana te c'est parce que spirituellement bando kia famille na ye batobola ki filé wana po azwe eloko moko te eza na batebele bazolanda ngai ozan étoile kati na nzamba tia kati na yo mais lokola étoile ezali filé bando kia famille na batobola filé wana yango mono ozan étoile mais vino eza na souffrance esengeli Yesu Kristo ya na kati ya bomoi na yo po akanga filé wana po Yesu Kristo aki na bomoi ya Pierre po na kokanga filé wana tango akangi filé wana nda lobi bwaka soki okangaki mbisi te c'est parce que filé ezalaki ya kotoboka c'est parce que esi na tongi na bambi filé na yo siko bwaka bwaki ekangi mbisi
Ozomona. Donc, ce qu'on a une étoile aux là, c'est parce que c'est Jésus Christ au Mupanzi. Omoni, mutu azana étoile, soko azana Yesu Kristo. Et sika bazo bundisaye, kake sika wana Yesu Kristo atombolaye. Amen. Omoni, nzamba pesi 7 étoiles kati na moto. Étoile ya liboso, nzamba pesi yango na mwasi. Étoile ya liboso, nzamba pesi yango na mwasi. Ezali étoile ya libala. Mwasi oyo azana étoile ya libala. Aluka kelo komo kote na makasi. Okoki kotala Esther. Azalaki mwasi moko azane esclave. Ayebana katana mutu na mboka wana te. Noko na ye azalaki sentinelle Mardoché. Esther, besclave bande kolata bilamba tina elongi awa. Bazolata baroba milai makolo kuto misamanza kezomona na te tina se. Besclave batala kabatu nelongite ya mboka Babylone bwene elongite. Melo konini nzamba sala. À cause ya étoile ya Esther, nzamba ke kokotisa trouble. Nandaku ya mokonzi. Nzamba kotisi trouble na ndaku ya roi. Étoile ya Esther est comme si moi c'est roi impoli. Tala. Nzamba tambwisaka vi na biso ba Kristo lokola dame. Et puis diable ayebi yango. Bien aimé yo lembi omoni so suki. Menga na ye kozongi so kondime pa na nzambe. Kangama na nzambe. Oko témoigner. Po na ye na nzambe atritaka baka difficile. Esther. Étoile na ye kotisi trouble na katanda kwa mokonzi. Soko tango na mokana na Esther chapitre 3 komona ngo. Mokonzi abengani mwasi na ye na ndaku. Po ete étoile ya Esther comme si mwasi mokonzi impoli oyo azalaki na ngote. Étoile ya Esther ebundi. Basengi basi efoba ya Mardoché azui mwana kasi na ye abinies na ye abimisi. Mais Esther atabimaki. Azalaki nelamba kitoko te. Ni parfum, ni mafuta, ni eloko moko. Mais loko ezalaki kati na Esther. Ezalaki molimo mo santo. Ok, molimo mo santo ye wana Yesu Kristo. Soki aye liboso na nzela na yo, yenda za facilitateur. Eloko moko te okoluka na makasi. Basi ya bakonzi wana bakonzi ya mboka wana babimisi bana na bango po babala roi. Basali ba défilé babini kitoko. Roi moni bango te. Mais oyo bazo finga mwasi ya salite. Oyo bazo finga mwasi ya solo. Mena miso na nzambe. Lokola nzamba kota ki kati na ye aveugle roi. Esther abinaki te. Esther asalaki misi te. Atambolaki mutu na se. Elongia kobomba na se. Na ba robine ya likolo. Malgré nyonso azangaki, mais sika Esther kako bimabimi na démarche na ye wana elongi na se elamba robe azobenda kobenda na se esclave akotombola elongi te kokota Esther eke ko bouger motema roi telemi abimwasi na obala yo ayambi Esther. C'est parce que Esther azalaki une étoile à libala. Mutu azan étoile à libala. Yo mama landanga. Nzamba te étoile à libala kati na mwasi. Mwasi azan étoile à libala. Abota kabana pamba pamba te. Bana bota kabazala kabatu minene. Bana bota kabazala kabasali ya nzambe. Yango diable abundisa kabetoile. Moi sois en étoile, abala kamobali ya pamba pamba te. Atabali mobali azan eloko te. Étoile ya moi si wane fwe tombola mobali wana. Yango moni diable abundisaka étoile ya basi. Diable akoti ndelo bantene bandoki. Po moni étoile na yo. Tokendo simba kisto bandozo mibala bien. Tango koti ba bloquer étoile na yo. Ba yibi étoile na yo. Ba mona ki étoile na yo lelo koma kolela. Eloko nini osala na vie na yo mama. Oluka libala ozwaka te. Oluka bana ozwaka te. Peut-être ozwa libala bana bakoma na difficulté. Peut-être ozwa libala mobala zaki na bozwi.
esiko kota kitango sangana na mobali babenda pe étoile mobali na nzela na yo puisque tango kotinda kwanganga yebake bakotsa molimo mona kati mibali nyonso zobima na bango molimo akati no détruire mibali wana omoni première étoile les bapesi yango na mwasi. Merci pasteur. Nasuka wana lobito lobela makambo ba étoile iti tozo continuer na témoignage parce que témoignage journaliste azobungisa témoignage o makasi témoignage ezana nebele tozo témoignage ezana nebele mikolo nange za mokie. Okay. Yango moni na lingena na kota pena na kati ya makambo tubande ko sala na vie ya batu. Pour battre balé kana ko comprendre sote na kolo bango te pour to pesi omoni ko pesa témoignage ndengo côté na monde à ténèbres ndengo kutana kina yesu ya introduction makambu oyo sala ya ngonde témoignage ouais ya wana to linga ki vraiment to ba na nzabe place boza na ebike bozeli deuxième étoile mais to kolobela ngolobi na témoignage koya. OK. Après avoir kosala makambu nyonso oyo diable tinda kinga oyo Marie Maïguel pour Marie Maïguel ndazali représentant ya monde astral eza prison mokolo moko na vandi na kati ya temple nanga na moni avion moko ekoti avion ezalaki avion cercueil nalobi mama munene yo yaka pa na nga soki na bengi yo ndenge nini obimeli nga lelo sana benga yo alobi batindinga na ya kozwa yo epa grand maître nalobi grand maître ango nani alobi toke tokomona ye mais na yebi opresentaki nga Marie Maïguel nde grand maître siko grand maître nini isusu o présenter nga alobi te toke tokomona ye tokomona grand maître wana na bimisa avion na nga nzungu nakota na kati bapesaki nga avion nzungu ya ma famille tokozongela bana nzambe olingi kolanda témoignage otina sukolanda ngo bien Kota Beta DVM Daniel TV. DVM Daniel TV. Okomona témoignage oyo bandeliti. Tokomi déjà na ba 21e épisode. O comprendre ngo awa bo comprendre tozo simba kaka po ngongeza tana biso na mboko yo etikali su mingi te etikali moke. Alors alobi na biso alobi nanga avion o ya nzungu ma famille o iza avion moins cher kuna place to kende kota kate to kende na avion nanga to koti na avion wana cercueil na esprit protecteur ba pesa kinga na mama mune to pumbwe to ke ko bima na monde moko mbala liboso na koma na monde wana eza couleur ya makila eza na kati ya mupepe ndengo mona mupepe obo eza na monde wana kombo nango monde ya pandemonium ezali esika oyo diable avandi puisque ba monde à ténèbres eza vaste soko ki muto témoigner lobi deuxième monde aza profane deuxième monde ezalakate OK. Deuxième monde ezalakate ba monde à ténèbres ezali vaste ba monde ezebele lobi tokoya kotanga ba kombo ba monde na ebiso de tutaki na sama monde astral siko na memi yo na mupepe yango moni bana na nzambe ba pe na ba problème ba délivrance puisque ba ebi nenga ko sambela te bakoki kokanga vino na samai na monde astral na prison kuna yo zo take na bebisi misala satana est-ce que li si fait mutakangi eza Marie Maïguel iti OK siko kozwa délivrance ndeni OK yango mwana lobi mutu ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka soki diable utilisaki nga pendant 24 ans pona kokanga bavie bato pe kobebisa lelo Yesu Kristo nzamba nguya asemboli loboko na ye likolo na nga na libulu na ténèbres a transporter nga ye na nga na lumière alobi Vasco yo muto bandaki kokanga bavie bato na tindi osiko kende fungola yo muto bandaki kobebisa bavie bato na tindi osiko bongisa yo muto memaki bato na boumbu na tindi okende longola bango na boumbu Yesu Kristo aye koluka yo numéro na biso za affiché wana benga ozotake Lucifer diable satana mais yete mutakangi ozwa délivrance ndeni il faut un Saint-Esprit à révéler, à réveiller yo. Ou bien
oza muto yebi misala wana ndenge nga na yebi nzamba longoli nga apesi nga siko manda pona kobikisa bato o babebisami na misala wana. Mais tant que tolobaka na kombo na Yesu tozo kwesa ba force nyonso wekanga vinanga ndengo sambelaka mingi olobaka kaka na kombo na Yesu Kristo na bebisi misala bandoki ya famille. Vrai ou faux? Vrai. Bongo so bandoki ya famille bat bakangi yo te. Non mais tant de lobaka bandoki ya famille bana bango na misala na bango. O détruire no yango. Bien sûr o détruire, mais ceux qui bango bat bakangi yo te. Oki okuta na mobali moko aza charlatan. Akabela yo mbongo na yo ayibe toali na yo. Oye kozwa mobali moko un jour abali yo kenanda kwa libala mabote zate. Bandoki ya famille o bakanganga na bebisi misala na bango. O bondeli o bebisi me bando banda ko bebisa misala bandoki ya famille ou o bebisaka bana bayaka te. Mobali wana zala charlatan zala membre ya monde astral amema bana non ase amai. Bandoki ya famille bazali na monde ya vautour, bazali na monde précaire, bazali na monde tuku. O bebisi misala na bango. Est-ce que problème nous na ba monde wana? Benga. Numéro est affiché benga. Problème nous na ba monde. O bebisi no yango te. Mais place ba yibaki bana na yo. Et monsieur na monde mystère de l'air. Mais kombo na Yesu zo bebisa ba misala wana nyonso. Mais il faut yeba Yesu azolo bana biso nini. Na mokana na Jacques chapitre 4 Yesu alobi nini. Bozo senga na nga me bo senga na nga mabe. Est-ce que ngam na lobi yango? Hein? Ngam na lobi yango. Lobi ke na pesi bino bokonzi. Na pesi bokonzi likolo na milimo nyonso. Mais siko molimo ni yozo take. Na pesi bokonzi likolo na milimo nyonso. Molimo ni yozo take. Question ke kutuna nge photo sala nini. Songa nazaki yo journaliste. Okay, tango zo sambela loba na kombo na Yesu Kristo na bebisi misala nyonso ya ténèbre. Oye memaka bitumba na bomo inanga. Okay. Na benga nyango ekekota na libu na moto na kombo na Yesu Kristo sangisi yango. Esika likambo no ezalaki ezwi pe frappe tikio. Okay. Okay. Puisque bandoki ya famille er moko bamona pe pasi. Et si bakima na bango yo kala, balasha yo kala. Mais tellement musala moko ekufa yo, obosani ko bima na mwasi moko muso akufa, po batu bakufa babimaka pe. Okay. To kwa kolobela ngo. Ba osala pe kindumba. Okay. Bana mission batindi bango. Okay. Obima na ye étoile kenda. Pasteur, pardon. Limbisa, ngakina tuna mutuna par rapport à masolo toyoka, zana ser moko toyebi. O nga na obetelo, o nga na oloba, o na yokate, o na sala pe na mona. Ouais. Mais o wana na ebite okoloba okotuna question. Par rapport à histoire ya ser papa na bango a salela étoile na ye po azala na mbongo. Mais papa ngo akufa. Parce que ya tikala ko souffrir ayeba te que papa na bango sacrifier. Toyoka pe ba kaibele abonisa parce que na kawana ke mutasa utiliser étoile na yo akufa asalela ngo chose ale yo tikali malere. Sikoyo okoko yano la biso neti bato belé bazana bakawana soit abimana mobali moko soit muto a famille soit noko moko boya zwambongo na kati ya famille mais a utiliser ka bétoile ya bana kazi soit ozongi lisuna bétoile to beto fungola bétoile yo boy c'est que ozongi lisusu na bétoile esa ko likamba bétoile eza pena émission mobimba. OK nengo ozoko expliquer ezo omoni yango sikoyo nalingi na ya na témoignage oyo. Okay. Kombo oye bikisaka eza le seul nom kombo na Yesu Kristo. Amen. Mais ye bandenga ko senge pana ye. Soko zo senga mabe. O bikate. Il faut avoir ba directive. Okay.
ya koyeba kosenge pa na Yesu Kristo. Okozwa lobiko, okozwa lobiko. Okozwa lobiko, puisque mosakoli na mosakoli na likabo na ye. Basakoli nyonso te bana likabo ya délivrance. Puisque mosakoli oyo aosa délivrance na bakisi, abikisi o likambo oyo, abakiseli oyo ya koleka oyo abikisi yo. Mais pas na Yesu Christ, ce qu'a pesi moto don ya délivrance. Obiki po na libela. Amen. 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 Omoni. Amen. Donc, likambo utio loba, donc tozo mona ngope na l'église musu soit pasteur wana soka simbikis. Il va que pouvoir oyazo salela eza nzambe te. Est-ce que yebe église bazo mona lobiko. Oyebe église à liboso? Eza mutema na on, n'est-ce pas? Yango nde lobi. Soki motema na yo ofongola ngo na kobanga nzambe, osambela kanzambe osela kanzambe, siko ozokota wana nzambe o révélé yo. Amen. O révélé pene siko kota neza mabe. Nzambe o révélé yango. Loba yo moko tsa mutu makasi. OK. Puisque sokoza na Yesu Kristo na kati na yo oza libre. Amen. Otika te yo zala na kati ya prison satanique. Amen. 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 Moni. To progresser na témoignage, au bon bilan moi ba question. OK. Tangu na bimiso avion nzungu ayebisinga avion oyo eza avion moins cher to kotina avion secret to pombo to kobima na monde moko na kati ya mopepe couleur ya makila kombo monde wana ya ki monde pandemonium. Toto bimi na kati ya monde wana pandemonium to kiti na bua kimiso liboso na moni mutu moko avandi wana nzoto nezo ngala okoka kotala eboite diamant na diamant or na or aza kongala makasi un jeune garçon na kumisaka Yesu Kristo mena ngi expliquer bana nzambe po mwana ba livre ba dessiner Lucifer na mukila na maseke te aza bongote. Bon okutana na Lucifer nazalaki afa chéri na ye kolia na ye komela na ye pe kotambola na ye bozo solo la boinde kolia na ye komela na ye pe kotambola na ye na osala publicité ya Yesu Kristo. Oyo alongoli nga na libulu ya ténèbre apesinga pema po baninga ebele tozala na bango lelo bakufa baza te nazwi ngolu yango ngolu oyo Yesu Kristo atindi nga napesa yango mpe na bandeko mosusu. Nazalaki afa chéri ya Lucifer kolia na ye komela na ye pe kotambola na ye yango na obi tikana no ba question na ona kota na témoignage po ngonga pe zo kende to kende kana ba question pe bana na nzambe ba comprendre bango pe le côté. OK. Alors azongala nzoto na ye diamant na diamant or na or na kumisaka Yesu Kristo menazo expliquer bana nzambe nenga ali un jeune bogar mazana mapapu na nsima na ye. À part Yesu Kristo nzambe na bolingo na moni mutu moko te na mokilo akokai na Lucifer na kitoko azate. Mais faut comprendre un démon abaluka kana ba forme nyonso akobaluka na forme nyau, forme mpuku, forme ndeke. Ah bon? Na ba forme nyonso. Abengi ngalobi Vasco pusana awa. Ayebisinga kobanga te pusana na pusani. Alobi na lingi yo mingi. Na monyo za na étoile mingi. Bana na nzambe tolobela likambo étoile lobi. Étoile na yo koki kozala na niveau oyo zate. Esengeli na tombolo niveau yango na bengi otosala cérémonie. Alobi na nga fukama na fukami. Atie musapisani moko mbele na mbele bimi na maboko nanga. Mbeli wane katanga musapio ya suka. Alobi tama kila wana likolo sani na tema kila. Alobi fula mupepe. Azolo bananga na lingala te na français te na munoko ya ténèbres. Puisque monde à ténèbres eza na munoko na ngwe lobaka. Chaque monde eza na minoko na ngwe lobaka. Ndokia koki kozala ndokia koki kozala na kopesa exemple wa Angola ba tribu bwana ngona ebite bwana bazombo bwana bana ndokia kozala muzombo
soki akei na Afrique du Sud akekuta bandoki akuna akoloba meme munoko wana ndoki ayeba akoloba munoko nyonso. Okay. Ndoki akozala muchwekwe maoloba pe Kikongo akuti bandoki bakongo akope koloba Kikongo wana baza na langage na bango balobaka ya samai na monde à ténèbres ayebisinga fongola maboko na fongoli sanya mbeli ebimi na maboko na ngana mbeli wana ekatinga musa pasuko bitangisa makila na sai na tangisa makila na sani wabitia mupepe na tie mupepe milinge ebimi na sani mbala moko makila ne bongwani maki ayebisinga zwa maki wana mela epasuka te na sa motema na wabi maki na mele epasuka te na komela nanu maki ndenge nini na tie na munoko na mela maki wana sa mai me maki ekenda soko meli fufu sentir o meli fufu meli mayo sentir maye kitame wana na okelo côté na sentir ka nzoto chanza alobi na sali siko cérémonie na yo nazo pesa yo pouvoir à partir ya lelo okomi représentant ya monde astral Afrique mobimba monde astral na ebisa ko eza prison yango nazo ebisa bat na diriger prison satanique pendant 24 ans. Na yebi ndenge diable akangaka vi ya bato, na yebi ndenge diable abebisaka vi ya motu, na yebi ndenge nini diable alukaka entrer kati na vi ya motu po akota détruire vi ya motu. Po nga nazalaki chef ya prison satanique. Alobi nanga Vasco, nalingi yo mingi. Nalingi nalakisa yo ba secret nanga ya ténèbres. Na kati na mokili oyo nazali na appartement nanga moko ya mystère des princes. Na kati appartement nanga wana na tia 4 démons ba dirija kango. A présenter nga ba démons wana baza mikuse awo. Maboko na bango 5 mètres, misu na bango 5 mètres. Na liboso na sima tous les 4 coins cardinaux. Obi na tia ba démons o ba diriger mokili. Abandi ko expliquer nga lobi démon ya liboso na tsaye abebisa mabele. Moto nyonso azotambola na mabele azali ya ngai. Diable amuta lokuta. Obi na tindi abebisa mabele po moto nyonso azotambola na mabele ezali ya ngai. Avant ayebisa nga bongo alobi Vasco tala. Omoni monde eza monde te ezanga démon. Bato nyonso baza na mokili bazali ya ngai. Soko zu monde osali on a sens avec ces personnes. Monde osali on a sens avec ces personnes. Ndeko moko akosunga biso te. Bapesi yo réponse iti. Okay. Alobi monde ezali monde te ezanga démon. Moto nyonso aza na mokili azali ya ngai. Vrai combo ya diable c'est démon. Vrai combo ya Lucifer c'est démon. Okay. Ana bani ko kota nuna ba dimension ba délivrance. Puisque moto fazala na Saint-Esprit kati ne pas à la révéler. Menga na zungolu po nzamba tinda kinga ambassadeur na kati ya monde à ténèbres. Pour na découvrir na kobimisa ba secret oyo. Pour na nzela ba secret oyo bana na nzambe bele ba kobika. Yango moni Yesu alobi na biso na mokanda na Jean chapitre 15 verset 19. Alobi boza na mokili me boza ya mokili oyo te. Et si na poni bino na longoli bino kati na mokili oyo. Est-ce que Zolanda? Amen. Est-ce que mutumoko akopesa nga mena bien? Yesu Christ alobi na mokanda na Jean chapitre 15. Alobi boza na mokili oyo me boza ya mokili oyo te. Et si na poni bino na longoli bino na kati ya mokili oyo. Mais diable alobi nanga monde eza monde te za ye démon. Mutu nyonso aza na mokili aza ya ye. Siko kiko comprendre que nani aza ya diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Nzamba lobi mutu asali masumu aza ya diable. Pour être diable asala masumu ute bandeli ya mokili. Kasi Yesu Kristo aye pona ko détruire misala ya nani ya diable. Okay. Siko Yesu Kristo ko détruire misala diable kati na yo na tangu nini.
Otambola kana vie à repentance, vie à sanctification, au se repentir, aux alakana vie de prière, aux alakana vie à kosale la nzambe, aux amwana na nzambe. Yesu Christo akopona yo, atoza na mokili yo, mozano ya mokili yo te. Doza intouchable. Amen. Doza leti omwende ba diplomate nde bazalaka. Ba ambassadeur na bamboka moko. Mwende bazalaka bazabe intouchable. Ndenge bisope tango zali mwana na nzambo za na Yesu Kristo na kati ya bokili oyo okomi nani intouchable. Mutu moko te akokoka kosala nini kosimba yo. Amen. Yango alobi esi na poni bino na longoli bino kati na mokili oyo boza na mokili me boza ya mokili oyo te. Po diable alobi monde eza monde te za ye démon. Mutu nyonso na mokili oyo aza ya nani ya ye. Aye koyebisa nga. Alobi vaste abenga na kombo nanga kisimbi. Na tia 4 démons na mokili oyo. Démon el boso na tia ya bebisa mabele. Mutu nyonso akotambola na mabele eza yanga na kobebisa vi na ye. Yango moni eza na bato ebele. Alamuki na tongo na ndaku na ye bien. Olia sambela atika journée na maboko na nzamba sambelite. Kobi mazo nyataka kama bele na 4 heures. Monde ténèbres sala ki réunion et bois ki bamvutima ba paralysé. Et bois ki bamvutima ba pota bambasu. Et bois ki bamvutima ba kake. Et bois ki bamvutima ba malade. Tant kaka nyati boye ba. Mutazimba suna lokolo. Prière est très important. Oui, prière nyonso c'est très important. Mais prière ya butu et l'équipe a prière nyonso. Pour monde à ténèbres et bébé sakavia mutu na mo ite na butu. Soko longi butu yebesili. Prière à tongo est important pour les alliés prière oyo nzamba fungwela ka mutu porte na journée. Porte à mutu et fungwa Maria bénédiction bandaka na tongo. Soko so bébé si journée na on a tongo esili. Yango journée faut ko banda ngona nzambe. OK. Moni, il faut ko banda journée na nzambe. To sambe to banda ko sambe to banda kilelo ba prière intercession na sali wana. Oyebi kombo sala ngoti. Kombo na ngoni. Salao Papa moko asunga biso. Sali wana kombo na ngoni place to bandi prière lelo po bana nzambe ba olanda biso ba ya pe prière intercession wana. Hein? Kidslandia. Hein? Yondo ebiango bien. Toko pesa kombo ya sali wana. To bandi déjà prière wana. Il faut ko banda journée na nzambe. Amen. Moni. Obina tinda ya bebi samokili. Yango moni batebele bazu ba problème ba accident ba kufi ba mort subite. Batebele ba kufi na ba mort subite otambola kali ba kwa kei. C'est parce que za na biloko ba bwa ki na nzela. Batu mosusu ba nyata ba AVC ya konyata. Akwa ibo mbabo loboko na likolo AVC. C'est parce qu'on nyata ngo ya konyata za ya normalité. Diable alobi ba bebi samabele. Alobi démon ya mibale na tsaye abebi samai. Poete mai ezali yangai. Tala diable aloba ke mai ezali aye. Siko ba pasteur o ba pesa ka watu ba mai na l'église. Mai wana eza nini? Tokoya ko simbango. Na ebi ke bokolo ba anyokoli nanu ba oba na Kinshasa. Anyoko da oba amonda te ayeli susu awa pa kimisela biso bandimi no keso ya kimisa bandimi te poete Yesu Kristo aye kotinda atindi biso to luka ba pate oyebunga yonde tika kopesa bato ba mai Yesu Kristo ana mai te po prison satanique yana sa mai siko mai opesa bato ezani ndoki amela ka mai te ndoki asukola ka mai te koma mai ekobikisa moto kombo moko ebikisaka keza Yesu Kristo. Pasteur bimana ba pratique. Alobi demo ami bale na tsaya bebisa mai. Mutu nyonso akosukola mai na kobebisa vi na ye. Na nzela ya mai ozwi mai oke kosokola sako priele yango nzambe. Oyebi te cérémonie nini esalamaki na mai wana na butu po ekoma na pompe na yo. Diable abebisi mai wana. Ozalaki bien na musalo kende musala be balongola yo. Ozalaki bien na commerce okende bwe mbongo elimwa yo bayiba yo mbongo. Ozalaki bien mai wana sukole memela o complication. C'est parce que mai wana eza kobeba.
Orandi, pote, diable a bébisi mai. Diable a bébisi ma belé. Alobi demo ya misato na tsaye abebisa mupepe. Mutu nyonso ana kata mokili mupepe za ya ngai. Yango moni ba minganga bakoloba bomi batela mupepe mabe ezali mikolo be epidémie. Alobi na tinda ka demo wana ndabwa ka be epidémie po batu ba bela. Bakisi nyonso ete kama na pharmacie eza yanga. Yango mona pharmacie na basine ya bakasha banyoka basekle tokolobela ngo. Ozokende kosomba kisi bondela nzambe eza na nyoka betaka bakashe tango ozokota. Meme na hôpital ozomona. Tsa Yesu Kristo liboso makambo na yo. Po ete mokanda na Josué chapitre 1 verset 3 nzamba lobi esika nyonso bana na nga banyati epesameli bango esika nyonso eza ya kobebisama soko oza na Yesu Kristo nyati esika wana yo bungisi yango poza yo moko toza na meilleur facilitateur kombo na Yesu Kristo na kati ya bomoi na yo alobi demo ya minei na tsaye abebisa moto moto nyonso akolamba na moto ya gaz ya courant ya koni ya makala demo wana akotaka na moto na tinda ya bebisa moto yango moni mutu bazalaki bien mo salambelaki mobali balie baza bien toka mobali alie biloko wana guerre bandi na ndako libala pe panzane to mutu alie biloko wana boye ba malade bandi na nzoto poison kindoke koti c'est parce que babebisa ki moto wana yango mama vo bandolamba bondela nzambe makila na Yesu Kristo sécurisé aye koyebisa nga alobi nazola kuso basekre na nga nyonso po na commission afa chéri na nga na sepeli na yo alobi na kati na mokili oyo nazali na binemi minei mwana nzambe fongola matoi noyoka na kati na mokili oyo nazali na binemi minei ennemi ya liboso ezali ba Kristo nyonso oyo basambelaka nzambe na bosolo bazali binemi na ngai lukelanga bango bebisa bavi na bango pe boma bango yango moni mo Kristo eloko ekaboli yo na nzambe za lisumu soko kweisami na 12 heures juste na 12 heures 1 seconde se repentir même ozalaki na nzela po ete repentance yango nde mutu ezongisi bolingo moto na nzambe lisumu nde mutu ekaboli moto na nzambe lisumu ezali kamera ya diable oyo ezokontrole vi na yo lisumu ezali satelite ya diable oyo ezolandela vi na yo lisumu ezali kitalatala oyo diable azokontrole nango vi na yo ozolela nini tele siko bebisanaki na nzambe ebongisa nzambe ana poso bongisa na ye tala koluka na yo beglise babimisaka bato bebiloko na nzoto te kozala na posa beglise mpe baprofesi te po profesi mosu eza ya bien mosu mpe eza ya lokuta me profesi ebikisaka te baprofesi kombe bapesa yo me mutu wana azalaki na droit délivrance te apesi profesi mpe eza ya solo abondela mpo na yo me ti lelo kolela esila te c'est parce que aza na droit ya délivrance te Yesu Kristo aye koluka yo na memeli yo nzamba ba cas difficile ka oyo esi elembaki Matthieu chapitre 11 verset 28 esi olembaki na problème wana otikaki nzambe nzambe aye koluka yo lelo kohésite te numéro eza affiché benga nzamba aye koluka yo na ye na nzamba makambo mike te nzamba makambo minene nzambe oyo atretaka ba cas difficile oyo esika moto asuki ye atreta apesi solution Matthieu 11 28 na otambola na nzamba Matthieu 11 28 kati na bomoi nanga nzambo atretaka ba cas difficile alobi na tindi yo bebiselanga vi ya ba Kristo oyo basalelaka nzambe babangaka nzambe bana vi ya prière luka bango mvute bango mema bango na distraction soki porte nange fongwami kota détruire vi na ye mbala moko bien emozolela nini obande kosela nzambe me presque mo fungola ki porte diable abetaki yo banda beta yo akanga yo zokoka lisusu koningana ta tie yo na bolembu kosambela ozokoka te nzamba ye koluka okolela te ntango ozolela baye bazoni okolo baoseka yo mwana nzamba alelaka te sekre eza moko mabolongo na se na ntango alikambo gumba mabolongo na se alobi ennemi na ngai ya mibale ezali basali nyonso ya nzambe oyo na beglise na bango bateyaka sanctification bateyaka repentance po ete
soki muta se repentir tokoka kosimba ete boyebi akoma kamakila moni mwana na nzambo atambo na kobanga nzambe mona ténèbre mona kete mona ke makila ba koka kosimba yote bwa mvute bango basala masumu ba pasteur oyo bazote repentant na sanctification boluka bango spirituellement pe physiquement bobuma bango po bazolongola bana nanga na mitambu nanga. Est-ce que diable a créé un mot? Pour le baké bazolongola bana na mitambu na ye. Diable a créé un mot tout hein? Mais to komi ya diable poto tiki nzambe na nzela masu. Yesu Kristo ye kolukayo. Azana poso pesa motema no mobimbe pa inaye. Azana posa fongola motema na yo akota na motema na yo. Alléluia. Bobo melanga basali nzambe tokwa ko ebiso na témoignage ko ndeto bande ko boma ba pasteur ndeto bande ko lia ba ser azoyemba kitoko na église mazobi man église to moni ye vidi to kange to leye pasteur azote ya kitoko kaka liboso ya cher to bomie liboso ya cher to leye. Pardon, moni ye vidi comment na vide ça veut dire quoi? OK abebisa na kina nzambe place moko yango to moni ye vide. Bible lobi na biso na Romains chapitre 3 verset 23. Yesu Kristo toane suna molimo, toane suna soto teto komne na molimo. Molimo musanto nde Yesu Kristo. Na kata molimo musanto makile ezali. Na kata molimo musanto moto yali. Olandi ngai. Sikoyo soki mutu abebisani na nzambe. Romains chapitre 3 verset 23. Bible lobi tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et sika lisumu yali sika molimo musanto azalakate. Oza vidi, siko makilo ekonzipo eziuti wapi. Nde tobande kolia bango. Tobande koumisa bango te tozolia ba pasteur. Pasteur azogango no de Jésus meto kange tozolia yi. Yoka na ebisa yo. Kombo na Yesu Kristo nyonso pe bikisaka te. Esika bozali bobi oye koma akolo baboye. Expliquez. Lande mission tina suka. Expliquez. Kombo na Yesu Kristo nyonso ebikisaka te. Kombo na Yesu Kristo ebikisaka pe salaka na mutu oyo azali na vie ya sanctification. Ndako bele la kombo na Yesu Kristo ekosala miracle kati na ye. Proverbe chapitre 28 verset 13. Bible lobi na biso moto oya bomba kamabe na ye, vi na ye etikalaki ata mokolo moko te kobonga. Me mutu oya fongola kamotema na ye, abimisa kamabe na ye na poasa ye wana ndazwa kamawa na nzambe. Donc soki muta se repentir mawa na nzambe fo ezali kolo na ye. Yesu Kristo abombie na makila na ye. Okay. Bible lobi nzamba zo sepena liwa moto na masumu te. Nzamba ana posa Moutron se fois se repentir, attends na vie à sanctification. Pour mawana nzambe zala likolo na ye. Bien aimé, moko taza lokola nzambe. Moko ta kokani na ye. Mais na place a komi koti sana masumu badako kima masumu. Soko kwe isami na masumu mo Kristo. Ko umi sate se repentir. Et ça na deux sortes à masumu. Lisumu emoko moemi bale. Et ana lisumu mususu. O se sala ka repentance yomoko. Mais lisumu wana repeta kakaka. Et a lisumu akati. Bandoki si bakango na prison. Tono lo babandoki. Na te bandoki. Na bindoki te bandoki. Ki bandoki. C'est-à-dire assemble à milimo mabe. Bakango na prison. Okay. Et sengela yo ki sali sumu wana oye repeta kapana yo soni. Oko kisango soni panani. Pa ba sacrificateur. Ba sacrificateur aba maite, yaba mafuta te, yaba mungwa te, yaba jite, ba sacrificateur o ba itilizaka kombo na Yesu Kristo. Po ete kombo na Yesu Kristo yana ngona ba pratique te. Olandinga oyoki lisumu soni lisumu ngane kotika yo eko répéter lisusu te. Lisumu nyonso oye répétaka kati na yo eza lisumu akati. Mais to ana masumu susu miswe moni matoe yoki. Ogumbe mabolongo osali repentance silio mokoke. Mais ana lisumu susu olongola zemi obebisa libala mutu mutu ana lelaka to akufa esengi na yo yoki sango soni devant sacrificateur. Ba yambiso su Yesu Kristo po lisumu wane longwa. Okay. Omoni aye koloba na ngai ennemi na ngai ya misato
eza basi nyonso ya mokili bango nde binemi na ngai. Pourquoi? Tokoya kolobela ngo émission ezoya mpo ngonga ezopusana. Alobi na ngai ennemi na ngai géré koleka binemi nyonso eza bana nyonso ya liboso bango nde binemi na ngai. Yango moni bana liboso bazalaka na bitumba. Okay. Mama koki kobota liboso akufi na mwana liboso wana. Mwana liboso komona mama boti bana misu mayele meya liboso mayele ezalaka te po diable bebisaka via bana liboso. Po ete soki mwana liboso vi na ye bongi bana nyonso batikali ba vi na bango pe fosala nini ebonga. Soki vi ya mwana liboso ebebi bana nyonso batikali ba vi na bango ekobeba. Bitumba ya mwana liboso ekoki kobebisa pe misala papa. Bitumba ya mwana liboso eki okota pe trouble na libala epanzi pe libala. Bitumba ya mwana liboso eki ko rendre pe papa na bo pauvreté. Okay. Nzamba lobi na Moïse bana nyonso ya liboso bazali ya ngai. Diable alobi na ngai ennemi na ye jire za bana liboso bo bebisa ba vi na bango. Okay. C'est parce que tokopesa ba détail wana ne miswe koya. Po bana liboso nzamba sala diable Lucifer azalaki ange liboso oya sala ye na diamant na or asaleli ye jardin d'Eden oya pesi na ba ange bazo yembele ba obetele ba mbonda mais mukolo moko abwaki na misu na se amoni mwana moko a liboso o nzamba sali na forme na ye Adam place ya bitumba ya bana liboso e banda yango wana a utilisé mwasi pour abebis a détruire via Adam. Ndenge moko nzamba sengaki abotama na nzela ya mwasi po na nzela ya mwasi mokili eleka na kosala nini kobikisama. Nani alobaka mwasi okikoteya te? Bible lobi femme sage bâtit sa maison. Mwasi oyo aza na vie de prière. Mwasi oyo akoti na makamba bonzambe soko tali vie ya mobali na ye kendaka liboso. Po ete libondeli ya mwasi ezalaka efficace koleka mabondeli ya mibali. Yango moni diable abebisaka basi ebele na kindoki. Po ete mwasi soka aza na ndoki azalaka na mawa te. Ndoki ya mwasi azalaka na mawa ya bato te. Et puis na ba monde à ténèbres ba o bazali ba chef na ba pouvoir à makasi ya kabasi. Okay. Bana na nzambe tozo continuer témoignage na biso lelo to sukiawa soki Yesu Kristo azongi te to kutena bino lisu lobi pona ko loba lisusu to quotidien na bozindo a témoignage tozo ya nango lobi to kolobela makambu diable tinda kinga na détruire vie ya ba Kristo to continuer kolobela ngo bon lobi olinko landa témoignage otina suka beta DVM Daniel TV DVM Daniel TV wana ezali chaîne oyo nzambe a utilisaki na nga nango pona fungola pona témoignage oyo pondenge na voyage kana déplacaka be mission nyonso bana nzambe batika la vidité balandaka beta na chaîne ono kolanda témoignage mobimba benga biso numéro eza affiché wana ya Kinshasa numéro ezali 081 43 30 475 wana numéro ya Kinshasa eza pe na WhatsApp partout aux à la même na flat na ali tozo utiliser même numéro wana ya 081 43 30 475 na bandeli plus 243 81 43 30 475 ezape na WhatsApp na okikozonga Kinshasa okobenga ngo ekoleka même pe awa na Angola ezoleka benga numéro wana. Deuxième numéro toza nango eza numéro na bino ya Angola to salela ezala réseau ezali za réseau ezate na normal pe na WhatsApp ezoleka ezali plus 244 923 36 63 43 to bandeli
plus 244 eza code na bino, otie 923, otie 36 63 43. Eza na WhatsApp eza na normal. Tozali awa ti samedi. Tozana bino samedi na asire kozala le 19. Tozo sala pe ba prière intercession pona ko sambela nzamba baka difficile. Nanzela mabondeli wana zo traiter pe baka difficile abatu. Donc ozanga te yaka to sambela partie à 9h ti 10h. To ko afficher adresse wana pona mupaya nanu na kangi adresse wana te to ko afficher adresse wana lobby à partir à 9h ti 10h to na prière wana. Donc hésiter to landi programme oyo yaka même ngana kei ngana ke menzamba kete nzamba zali bandeko ba otikala wana ba otikala pe ko prier kake sika wana prière et intercession nde ebuka ka hotel ya mabota. Donc soko yo sambeli ba ke hotel ya bandoka libota no ezobukana hotel moko batelimisa na monde ténèbres ezokwea. Nzamba zala na bino esika bozali bosimbi mitema na sambeli. Nzambe malamu nzambe na nguya to pesio merci to bandaki na lokola alpha to suction lokola omega. Kuma masanjolama obongi na lokumu. Pambola bana nyonso balandi émission oyo. Ba o baza maladi ba bika. Ba o baza na ba problème traité ba problème na bango kolo Yesu Kristo. Ba o bazangi kimia yondo pesa ka kimia pesa kimia. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Amen. Merci, merci na bana nzambe nyonso o bozolanda biso toyebike témoignage à passer Vasco ezo continuer lobby tozo continuer sous session mususu vous allez vraiment branché parce que azana makambo ebele ya kofongola ya koloba pona propos ya bana nzambe totiki déjà ba adresse nyonso oyo azosalela ba numéro à téléphone ba WhatsApp même yo okutami awa na mboka Luanda Angola adresse yangwana eza affiché na se yaka na adresse na Kamama na bisika Pasteur Vasco azo yamba mutu nyonso. Bon, toko continuer témoignage esuki awate lobi toza na session mususu pe avant kende akofungula biso mwa makambo bandai ko sala vraiment na muzindo na kati ya monde des ténèbres et après Yesu ko benga ye ndenge nini vina ye komi lelo nyonso wana toko yeba yango. Merci susu na bino nyonso, merci Pasteur Vasco. OK, merci Maman Mimi. Merci. OK. Soyez-vous tous bénis au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble. Amen. Merci. Bapesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai.